ata problème ndenge nakoki koleka na ba réseaux sociaux te pour na finga mama na ngai nakoki koleka soki wapi te ou bien nakangisa mama na nga, c'est inadmissible. Mwana oyo aza normal oyo aza na bondoki te doit respecter son père et sa mère, c'est très capital. Na réseaux sociaux a parvenu kobenga mama na endumba mwana oyo mama bota na libumu 9 mois mwana zobenga et puis mama ngo ya ndumba ya âge nini mama aza na âge mo très avancé asa comme kuna âge à ménopause peut-être asuna besoin mibalité mwana yazo benga azo finga endumba na réseaux sociaux azo finga ke sena ya bo mwasi eza salité lumbaka solo venant d'un enfant oyo bio oboti ba ressenti na ezaki nete mona mama bomo violé 2 fois par ses beaux-frères. Mobali ya Rebecca a violé Jenny, mobali ya maman sociale a violé Jenny et tout ça. En fait, tous les gens qui Jenny et Morote, maman Vicky, azo vivre makamwana nengeni. Donc bana bo respecter tata na mama. Banzambe na bino ya se. To kwe to utali kolote to kwe ya to zone onction tangane na zabe makila tata na mama eza awa. C'est très capital. Donc, vous avez la discrétion et ça très très important. Il y a beaucoup de choses on peut détruire, il peut continuer à détruire et puis à cause de la peine, la conséquence est belée. La conséquence est belée quand il y a un autre mois, il faut pas saler des défenses. La conséquence est belée. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. Leur est grave. Didier Lacoste, cette bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22h au gymnase Marie-Belle de Paris. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Voilà, maman prophétesse, maman Linda. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Salut maman Marlène. Maman prophétesse, je rappelle que au Kamba Église, à Paris, hein? Oui, tout à fait. Église Nini Toko. Ministère prophétique du Saint-Esprit. Ministère prophétique du Saint-Esprit. Tant babengo maman prophétesse, pourquoi? Au prophétiser la Kabatou. Babenga maman prophétesse déjà dans un don à prophétie. Oui. Voilà, c'est tout à fait normal. Et puis dans un ministère au Nzamba Ponelanga, ministère prophétique. D'accord. Voilà, ministère prophétique, on parle déjà d'un prophète. Je rappelle, en général, c'est quelqu'un qui est en communication avec l'Esprit de Dieu. Okay. Amen. Batoyo ba constata à chaque fois. Ceux qui n'ont ou si je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, n'alobara toujours le Saint-Esprit contrôle. Je parle toujours de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui est mon coach. Amen. Quand on parle de la prophétie, on voit le Saint-Esprit. Donc, un vrai prophète, na munokonae kombo Saint-Esprit koko zangate. Ce que zangi, c'est que ba révélation zwaka et uta ke panzambete. Voilà, et uta ailleurs. C'est ça la différence. D'accord, c'est ça la différence. Là, vraiment, Tolobela ministère à prophétie, mais l'autre, un peu Tolobela, parce que tu sais, dans cette émission, Tolobela mingi, bah, sujet d'actualité, hein, les sujets qui font le buzz, la sujet au Penza, au Tozo vivre en haut du jour au jour, nakatia communauté na biso ba congolais, makampezo le kalamboka, makamozo le kamikolo na sur autant la paix, réseaux sociaux, autant à TikTok.
Tout à fait, de temps en temps, tout à fait. Mais pas trop, parce que je suis moins sur les réseaux sociaux, parce que attend que mon sacoli. Donc, tous les temps, nous en communication, voilà, en contact avec l'Esprit de Dieu. Je me retire pendant 2 semaines, 1 mois, sans fréquenter les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal parce que tout ça, on a pour nous révélation, pour nous restriction. Voilà, mais de temps en temps, voilà, on a les réseaux sociaux, pourquoi pas? Voilà, c'est important déjà, surtout concernant mon pays, surtout. Na vision na kamingi ba réseaux sociaux. D'accord. Maman prophétesse, là, on a réseaux sociaux, tous mon amaramu ya somo. On a évité ce que zali le temps de la fin. Oh, bino basali anzambe. Bobanda qui ko prédire depuis la nuit des temps, hein, le temps de la fin, tout le monde a moana, arobalouke la ba parents, moana ko finga ba parents, moana ko manquer respect na ba parents. Et ça, oh, tous au monde a lelo, maman prophétesse. N'a sur aux sans ignorer que famille Tumba, baza vraiment en actualité na mikolo na réseaux sociaux, famille Tumba, oza ko engagé Maria Tumba, maman sociale Tumba, comme nous sommes nani, maman sociale bien qui ko mususu na bosani, Jenny Tumba, maman Vikina Bananaye, la pauvre maman lelo azar au subir maltraitance moko, ou peut-être à subir yangote. Erreur na yeka po abota kibana. Est-ce que lelo ba parents ba bota rabana pe pour un jour ba souffrir, po bana wana ba faire souffrir bango? Dans la logique des choses, ba parents bazo bota biso, bango ndi mutu bazo ko inculquer biso, c'est très important. Donc, tozo éducation de base nandaku par nos 2 parents. Ouais. Ça arrive aussi ou papa ou maman. Ça dépend. Il y a ma famille, monsieur César, composé de choses comme ça. Donc, il faut qu'on y ait que maman a mis ma kabiso, tout le monde a déjà, maman baza ba fierté na biso. On va pina na défendre ba maman. Parce que le berceau de l'humanité, est ça ba maman. Ba o bazo bota mi bali. Maman ou azalaka, azo préféré, azo mbata ne fils que l'ingérité mais banani balia. On s'est sacrifié maman Marlène parce que moi aussi je suis une maman. Donc, et puis maman azaka toujours en amour à bananae. Ça c'est très, même nos hommes nous, to benga bango toujours bazabana. Ba fils aîné na biso. C'est normal parce que maman peut voir zoa bango yango na martela ka zoa bango pe nenga zo zoa pe bananae pe misuso mike, papa pe azamona liboso. To zoa bango ndenge moko. Donc, maman me mis 9 mois na libumu. J'explique, je martèle un peu. Il faut qu'on y ait baqué. Maman me mis on a libumu pendant 9 mois. Dieu t'a créé dans l'utérus de ta maman. Et ça spirituel. Donc, vous avez été liés pendant 9 mois. Na 9 mois na place nyo so maman kota ki yo pozo participer. Et lo ko nyo so maman mema amela ki yo pozo participer. Na ibi ke des fois bat balobaka maman zalaki boye maman zalaki ko sala be maman sala ki nduma maman zakaka maman. Donc, na 9 mois n'a pas koka kobomayo. Na 9 mois n'a pas akoka qui peut kosala makambo eza bien te peut porter préjudice. Mais soki obimi na mokili. Maman taza ma bébé, Bible zolo babso na Ephésiens 6, honore ton père et ta mère. Et ça commandement moko par excellence. C'est sa phrase wana. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Ça, c'était une promesse de l'Éternel. Oui. Les promesses de l'Éternel sont pour l'éternité. Lelo nazo ça la révélation. Mwana mionso oya banga katata na ina mama na été aza mwana bondoki. C'est un enfant maudit. OK? Même gande na za mosali na nzambe boye. Je me base selon ba recommandation nzamba zolo bananga honneur ton père et ta mère. Ata problème ndé na koki koleka na ba réseaux sociaux te pona finga mama na ngai na koki koleka soki wapite ou bien na kangisa mama na nga, c'est inadmissible. Mwana oyo aza normal, oyo aza na bondokité doit respecter son père et sa mère, c'est très capital. Po bango ne mutu baza banzambe ya se photo ye bakango tata na mama mutu basimi biso na se et puis nazo rappeler nani batuwana il faut qu'on y bande to zabwe ata biso nde ngane na zabwe makilo eza eza makila ya tata na mama basi chapaka na bangote. Ça c'est très capital. Mutu uta likolo akoya na lo les alités selon la parole de Dieu tozomona na Zacharie
Josué, c'était un homme qui avait l'onction. Josué, un prophète intégré, qui avait l'onction sur lui. Mais tellement il y avait la coutume de la famille, qu'il a la famille, parce que quoi il coloté. Ok, c'est très important, parce que il était dans le ventre de sa maman, avant qu'il ait 9 mois, qu'il a lié, et puis la sémence, où il a itéré sa maman, il a sémence à papa, donc tout de son père qui était sur Josué. Mais la parole déclare, quand le diable menteur incapable, il y a qui pour accuser Josué. Alléluia. Donc, ayaki akutaki katina Josué et l'eau comme a bezala kite. Josué bandaki ko manqué ni tata na ni na mama na ye. Ayaki ko soit faveur. Nzamba lobi na ange. Longola Josué bilamba famille. Bilamba ba tutu. Bilamba ba réclamation. Pourquoi? Parce que Josué azalaki obéissant envers son père et sa mère. Oui, maman Marlène, tu attends de la fin. C'est très important. Bana minyo tozomona lelo azo telema, azo manqué tatana mama. Bon, il y a aussi d'autres révélations à l'intérieur. Maman Marlène, biso tozalama comme sou to lo barate to linga ko détruire ba famille tenga dans le ministère, il y a ko bimisara ba révélation pas comme d'autres prophètes le font. Moi, je ne fais pas ce genre de ministère. Ngana zaka toujours pour na ko réunir ba surtout le pardon, c'est très capital. Mais la plupart ya bana wana o bazo manquer ba parents na bango. Baza mingi ba kotisa bongo na sirène des eaux pour yebike akobanga vous kende ko finga tata na mama nzambe nanga yo Seigneur Jésus-Christ na banoko bazali akobenga na village akobenga donc babanga kana bango te natali na mtali bana wana. Parce que nakati maman prophétesse Linda avant la nous côté un dossier ne bakangisa ki maman Vicky toaki komona mwana na ye moko maman sociale comment bande ko finga maman na ye na réseaux sociaux a parvenir ko benga maman na ye ndumba mwana oyo maman bota na libumu 9 mois mwana zobenga et puis maman ngoya ndumba ya âge nini maman azana âge mo très avancé asa comme kuna âge à ménopause peut-être asuna besoin mibalité mwana yazo benga azo finga ye ndumba na réseaux sociaux azo finga ye ke sena ya bo moi si eza salité lumbaka solo venant d'un enfant au bio au boti ba ressenti nos agini était mon maman bon ça fait quand même mal mais par contre ngana zo beta c'était pour na ba maman. Il faut tout ça la part de choses que oyaza moi si ngana za mama. OK? Donc, ezate kem susu ko zo sala ba bêtise parce que lelo na boité bana baza mabe, je suis très révolté. Mais conseil na zo pesa ba mama, il faut ko zalaka ko yeba ke oyaza mwana ngana za mama. Ata même ozo sala ba bêtise mususu, ozo sala makamu mususu, il faut ezala en dehors ya mwana na yo. Lelo ba mama mingi ba komisa bana ba camarade. Mama na mwana ba kokoza la camarade te. Ba kokoza la camarade musu mwana za na moi problème, mususu na copain na ye, mususu na libala na yako yako so ba conseil pas maman c'est tout à fait normal. Mais lelo ba mama mingi ba koma ko sala kindumba ko linga mibali. Mibali place moko na mwana. Maman Marlène. Mais après après répercussion ezali ozomona mwana moyen respecter ma mezate pour ebito la kesika moko to beta kama solo mibali to sala kabo moi ça j'ai vraiment été révolté parce que maman on a tala ki vidéo mo boye attention zo tala maman là c'est une maman qui aime beaucoup ses enfants maman Vicky maman Vicky alingi bana na ye mingi alingi bana ne mingi et puis ozomona ba maman oyo pe apambola rabana to ezala ba maman misusu bazala ke misoko mona azolo kabana lobaka bazali na bango maman Marlène bazali ba papa misusu pe bazali mais ezala ba maman misusu ba pambola rabana pe bazali mais maman na komona e azala motema mabete. Moi je vis la maman nga aza mosakoli donc la moni c'est une maman alingaka vraiment que bana ne ba évoluer na vie ba progresser. C'est une maman qui bénit ses enfants en tout moment mais nde balobaka kaka babotaka bana babotaka mitema te. Donc bana bazoko mimona ndenge na ebisio ba mikanga na bango baza na assurance na bango quelque part amen on a koki ko dévoiler te raison pour laquelle bazo respecter maman te bazo mona maman comme papier bazo sakana na maman vraiment courage maman na maman Vicky courage donc c'est tout à fait normal hein Jésus-Christ ba rejeta qui est na bato bazalaki na yo aidaki bango priaki pona bango bazalaki reconnaissante bongo soki bana babua ki yo samba robua kaete donc zamba zanae et je vis c'est une femme
très forte, vraiment une femme aux homona, aza vraiment, aza la confiance ya yemoko na nous premièrement, et puis na vidéo na talaki na moni aza très touché na makambu oyelié, banane propre, zone di maté, ezo salé quand même ça, ezo salé quand même pas si na motema, mais ba maman azara toujours makasi nzamba ti karabasité. Parce que tu as le ton de la femme. C'est une femme forte, hein. Oui, que maman moussou à kokate, elle peut même se suicider, elle peut même se donner la mort. Parce que l'autre la moine oya bombi na libumu 9 mois. Lelo moine azo finga endumba, azo finga part. Lelo moine na oya boti azo finga ba partie intime ya maman na keza solo. Et pour aller encore, et comme si cela ne suffisait pas, tolè tolamuki. Tomoni monsieur Kaninda oba lube wakatara kani na mukuse aza mobali ya maman sociale. Monsieur Kaninda qui a osé, j'ai bien dit, il a osé kokangisa mama bokilo na ye. Na ebite nga tout cas franchement banana bota mbali boso na yoka yango. Mbali boso na mona yango ke mobali akangisi mama bokilo na ye. Eza teke po mama bokilo na ye ayiba ki mbongo. Eza teke po mama bokilo na ye a fungela ki liputa. Alaksa qui est nudité, makangisi mama bokilo na e kaka pona ba clash moro ya mike na réseaux sociaux. Et bien sûr, mobali akangisi mama bokilo na e avec la bénédiction de sa femme. Bah oui, c'est son enfant. Mais où va ce monde? C'est parce que mobali avant ça la démarche moko boye ndenga keiko accuser maman de façon à lobby peu n'importe quoi, il faut moi na appeler ça val, c'est normal. Oui. Parce que jamais mobali a koki kokendebe du jour au lendemain qui sans consulter sa femme et aller au tribunal. Moi ça zo soutenir, moi ça zo exposer maman na ye. Ngala zo conseiller bango maman zakaka mama. Mama zakaka mama ata bozo yoka devant moi na. Maman zalaka na raison. Maman zalaka na raison, papa zalaka na raison. Ata bozana ba eloko ezo révolter nga ata bokuki kozala na moi ba fitilité non voilà ba divergence c'est koki kozala mais au solo langa côté ne venez pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Yako ridiculiser maman, yako finga maman, yako sambwisa maman vraiment nazo pesa bango conseil bazonga la raison. Ba penser maman o bande ko la pongite pona bango bazolela inge azo lalate azo bima à tout moment akolinga balia akosokola bilamba na bango akosala boy ki célébrité on est ko sabangote eloko ezate. Et puis maman mutako pambola bango même na bana. Maman mutako pambola bango. C'est tout à fait normal. Moi non respecter ba parents na. Bon le quoi bango baleki na bango na nzela musu c'est tout à fait normal. Voilà bazala besoin li pambolia maman te mais bazo ça l'erreur parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Siksa nzambe zalaka illimité ya satan ezaka éphémère. Donc maman pardon, est-ce que les lots parents a kokipé kokoma jaloux ya mwana ya bozu ya mwana na ye? Papa to mama lelo mwana ya komi da bozu et maman wana lelo a komi jaloux. Non, impossible. Non, est-ce que ça peut se faire? Non, mais ça la maraté. Et ça la maraté. Bon, ce qui est moussou, bokomi ko bima na mobali, bokomi ko sanga na mibali. Ça peut se faire, c'est normal. Bokomi na rivalité. Bokomi ko se flasher, ko voilà, bokomi na bazoua, jalousie kotaka. Likamwa mibali et memara toujours jalousie. Mais à part ceux qui yangote maman, non, j'ai maman beaucoup à la jalouse à ya moi na moi c'est impossible. Pour lingaka moi na évoluer, pour plus moi na zoko évoluer, ba tupé li banda balobaka. Ba parana biso balingaka le coup moi tala moi na ya Marlène, tala moi na boya zoko évoluer, tala balita. Ça fait quand même plaisir à nos parents. Donc impossible parents ko cause à la jaloux ya moi na moi c'est non. Parce que nga na ebi que les lobes sont tout aux ba parents hein, les lobes même ata netinga bo les lobes même ata moi ma fille aînée elle a 14 ans, éternelle Dorothée, que j'ai fait des gros bisous, je salue. Elle a 14 ans aujourd'hui. Les lots rêvent ya parents nyon so ezara mwana asala ko kolekaye. Même nga rêve na les lots mwana nga sala o nga na sala kité. Ya positif au fait. Mwana nga asala kolekanga. Eza rêve ya parents nyon so. Eza rêve ya papa nyon so, eza rêve ya maman nyon so. Mwana o ya boti il faut asala na vie koleka o papa na ya sala ki o maman na ya sala ki.
mais l'autre moi na comme ko traiter maman na d'une sorcière. Est-ce que maman vraiment occupé comme ma sorcière négara moi na nae pour l'autre moni yango maman sociale to bani afungoli batu misu ke ba se ba maman musu baza bandoki abana na bango to e barate. Donc ça maman Marlène omoni makamsu ça prophétiquement na ko loba makamsu tenga na bina na pansara makambo famille. Mais il faut qu'on y ait dans nos familles, il faut qu'on y ait peu coutume mes amakasi maman. Il y a des liens, il y a des lois, il y a des voilà makambouze belé. Makamsu c'est très important mais na ko bimisa wate pona bano mi bala basi na ko bimisa te. Mais bazonga la raison ba mikitisa pas maman. Pour ba fingi maman ba blesser maman ba sambwisi maman banda pa basoda. Donc maman ni dit ta maman ezala qui exposé à l'extérieur. Est-ce que ça sera encore possible que les familles wana ba lien na bango et se renouer? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. Il faut surtout ba ça la bon ça le premier pas ou bien ceux qui ba lingi te po bazaka ka bana ya maman Vicky pas koko ça le premier pas pour lukaba nae. Ce bolingo zakaka pour ba renouer dialogue zonga qui me kota na libota, c'est possible pour aza maman ça azora toujours le devant ses enfants parce que bana ba mi moni ba mi komi ma peka ba koti ba nzela mususu de gauche à droite, c'est tout à fait normal. Aobanga o respecter yote aobanga ba no côté aobanga ba kokote aobanga te parce que ayebi ke azomona bino boza ba vorien, c'est normal. Mais maman Vicky ko ça la premier pas. Maman Vicky a ça la première pas nini. Cette femme-là aujourd'hui, elle est ameurtrie de balobara. Azana ba blessure intérieure makasi, ba blessure intérieure au bino ba sen dans un beauté rabiso. Non seulement moi nanaya sambousi au vu au sud de tout le monde, non seulement bo kilo naya kangisi ma belle épaulée ba traîner na cycliste net moyibiti na cacho. Mais en plus de cela, Jenny, moi na maman Vicky, les qui a maman sociale, les qui a Maria Tumba. Jenny qui a été violée 2 fois par ses beaux-frères. Mobali a Rebecca a violé Jenny, Mobali a maman sociale a violé Jenny et tout ça. En fait, toujours le coup de Jenny et Moroté, maman Vicky, azo vivre makamwana nengeni. Je sais que ça fait mal. Au monipe mususu pe munguna soka koti na famille, on balobara toujours une femme sage bâtit sa maison. Bana ba keyi to boité baza de gauche à droite mais la maman est toujours là pour prier pour ses enfants. Pour nanga il porte moko fungwa maki yango tomoni lelo bakomi na ba séparation, bakomi na ba querelle, bakomi c'est juste une porte diabolique ko fungwa mi pour na famille wana. Raison pour laquelle tout le monde ma camion sezali maman Vicky soka koki ko réfléchir bien comment na ke ndaku nanga moto zopela mongu les voleurs à côté parce que ils viennent toujours pour détruire, dérober et voler. C'est très important. Yemutu fa telema à se poser des questions mais j'étais bien avec mes enfants, na bouti banananga on parlait ensemble, on partait dans des fêtes, on rigole. C'est comme ça maman il faut vendre, maman il faut raisonner comme modèle wana maman Marlène. Na boité nazo condamner bana eloko basali eza impardonnable. Mais maman ebake moto peli na libota maman ka mutasangisaka bana maman zaka mutema munene na boite nyonso à subir l'humiliation nyonso mabe o asali mais mobali wana akandisi maman mwasi libala wana maman sociale libala wana acte bosali na maman libala wana okende musika te parce que on a besoin maman apambola yo surtout concernant pe il y a fécondité, c'est très important. Et surtout quand on a un problème, maman bota lobby, maman sociale, ou mais moi. Oui, un problème à bota, on est ma kamususu ya famille, il faut pas solo là. On a c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ma kamboleki siko. Hein, maman Marlène. On a ma kamborobot, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer, ça n'a rien à voir. On est ma kambo famille pour voir solo là. C'est très important. Donc maman Vicky asoso la monte peli ngaka kademu na kotumba moto oyo la femme sage yewano bible zo benga akanga ka porte ndaku na ye benga banana yo mikitisa mama mikitisa c'est comme ça que ça se passe biso to mikitisa to mibukaka
atangane na zakaba msupe na mutu moko to yoka na yo maman Vicky ne famille kitsa deva bana na yo o basali mabe bana baza déjà bana ba mi kitsa te maman Marlène yoka na expliquer yo faut que bana bakota banzela ya bien te na bité soko zo mon esprit soko ekoti bakoma na orgueil. Je sais pas si tu comprends. Maman Vicky aza maman mutakanga ndako na boyi te ke bana bakoma ko vendre de gauche à droite parce que yende mutaza chef à famille na mobali na yepe. C'est tout à fait normal. Maman Vicky akotala ke moto peli ndako na ngezo pela elo ni na sala atako to senga bana pardon te abenga bana na ye na sana besoin to solola basola na bana na ye kaka mutakoki ko calmer moto oyo po bato libanda bazucha kaka songi ebi milele na biso ndenge zali ya ba congolais bakolinga kaka basongi songo sali ba vidéo et puis moto pela po bango pe bazo sala bazo soma quelque chose na ba réseaux sociaux na ba YouTube vi ba sala ba ya bien lelo po kimia ezonga na famille Tumba cela dépend de maman Vicky Lusamba. Oui, yende maman Vicky Lusamba yende azana capacité ko boma moto wana. Tout à fait. En appelant ses enfants, abengi balane à Bassi, na Jenny o ba viola pa ba beau-frère na e, na ba ane mususu ba Maria, Rebecca et consort, afandi si bango, ba sengani ba pardon et ba repartir sur de nouvelles bases. Oui, tout à fait, tout à fait. Kine ko kota moto wane s'éteindre maman, voilà, eko bomana. C'est sanga conseil na kopesa maman Vicky. Pour maman zaka mutema, maman zaka mutema. C'est vrai pour après diabolique wano ba koti yo bazana be esprit ezotambola na bango bazana humilité te satan zaka na humilité te azana humilité te bible ezobenga ye. Est-ce que bokilo ana kaninda o akanisaki mama bokilo ne mama Vicky lelo soki mama Vicky nyongo lobi parce que maman Vicky na maman sociale bazana lien moko, c'est-à-dire éternel lien wana en fait raté eza lien du sang maman sociale a na libumu ya mama Vicky 9 mois lelo et c'est le souhait de tout le monde maman Vicky oka na bana nae en tout cas pour moi na habité ba ndoki mususu a réseaux sociaux bazo lingate maman Vicky entente éco entre na bana mais nga vraiment souhait na ngezali maman Vicky nzamba pesa bango makasi na maman na bana après tout ce qui s'est passé un jour ba yoka na ba fanda en fait se réconcilier et les lorsqu'il qui réconciliation wana et salami se réconcilier yebo kilo wana papa kaninda o akangisa maman mabele polele place ne rozala wapi ce qui na minito ya zali il faut asenga pardon et pas maman Vicky. Ça c'est très important. Est-ce que ceux qui m'tasenga pardon t'es obligé on dit ma pardon ana? Ne comprends pas maman Marlène. Ceux qui m'tasenga pardon zaka obligé on dit ma pardon ana? Maman sinon demander pardon serait facile là donc maman Marlène na osa maman prophétesse Linda mabele lolobi non senge pardon limbisanga maman Marlène na boité mais faut ko yeba que ngana mbisaka bato buzoba auto sala comme cachette soki lelo nzamba lobia banda ko exposer makambo nyonso maman Marlène na sala comme cachette biso soto banda ko batama na bato bando bimate. Dieu nous pardonne à chaque seconde nyonso to sala nzamba kontaka ngota limbisa biso donc il faut savoir pardonner. Ça c'est très capital. Ouais. Donc à kozonga ye maman sociale ce qui ko réconciliation et salamina maman nae il faut mobali na ye asenga ba pardon na maman Vicky. C'est très capital. Pour qu'on soit obligé à ça la choix entre maman Vicky na mobali wana rememe nulle part. Maman Vicky aza maman na lelo soka zu problème maman Vicky mutakozala mobali wana kozala te soki lelo em soit kwabeli ou asali avesa omona mobali wana takozala te. Mais maman Vicky mutakozala wana pona ko aider ye pona ko soutenir ye. Mobali wana zaka passagère. Eloko ezate maman eloko ezate. Alors, maman prophétesse Linda na opé so parole pour que ça se conseil na bande réunion so ba hôtel abiso. Le temps pour nous de saluer Magali Amessa
Abakouk, wana batu ya Sila Bissalo, wana fana Sila Bissalo, Magali Amessa Abakouk, Fabrice Mangala, de la part de Thierry Mangala, Thierry Abisso ya Palais, Thierry Mangala, Abisso ya Palais, également encore, nous remercions le son de coiffure, FM Coiffure, Bomoni été bimi, moi et bimi, tokomina été, so lingos ala un peu sous qui dégageait, boye, mi coussé, pour moutou, vraiment faut respirer, Nabi que maman prophétesse Linda Zara contre Souki, mais en tout cas voilà, ils ont moi un message toujours ça. En tout cas, Sound Coiffure, FM Coiffure et pas ya Faya. En tout cas, Faya, merci beaucoup à Niclette, la coiffeuse la plus gentille du monde, Niclette a maquillé rappé tout pour na soirée, pour na événement et tout. Sound de coiffure et coiffara Bassi, Mibali, Pebana. Ils en a 35 boulevard Anatole France, na porte de Paris Saint-Denis. En tout cas, sur basala coiffure à boye en cas sur luli coiffure à Marlène Kassanga oye na 35 boulevard Anatole France, salon de coiffure FM Coiffure au coup à Niclette la belle coiffeuse azana na ba misusu ba bibi chez autres, en tout cas ba royambayo très gentiment, et puis ba osala coiffure nyonso lingi pour votre plaisir. Également nous saluons madame Isabelle de l'agence BM Événements. BM Événements, c'est pour organiser vos fêtes de mariage, vos soirées également. Il vous propose encore un service traiteur, un DJ, location de matériel, sonorisation lumière et table, location de sonorisation, location de lumière et location de table de mixage, allais-je dire. Également encore le service BM Événements propose également le service pour le nettoyage, les repassages, jardinage, décoration intérieure, également basé na fret aérien. Donc aux a besoin de service wana nyonso na tangi kombo, aux a besoin rotinda ba colline à Kinshasa, adresse eza moko boulevard Anatole France numéro 35 na porte de Paris Saint-Denis. Soro benga au senga numéro na bango na ropesa yo oza na bango contact au lingi mutumoro a organisé soirée pour un anniversaire na yo, pour un mariage na yo, benga bo banani na zobo sa traiteur. Non, traiteur, c'est encore mon anglais, boy. Moi, en anglais. To organiser, fête ya batou, ça dit yo, au pesika budget na yo, yemoko, à se charger dans rebongiselo, fête makambu, nyo sorti na souka. Comme ça, yo, osala stressé, tes jours ya fête. En tout cas, madame Isabelle, azawana pour na service union soana et des services vraiment de qualité, une dame très gentille, très très serviable et très professionnelle. En tout cas, madame Isabelle, BM événement, voilà, naloba qui déjà benga biso on peut son numéro na bango et vous allez vraiment déçuté. Alors également encore le temps pour nous de saluer le vénérable, l'ange céleste, choisi Matata. Matata a choisi le vénérable, lui quand il promet, il réalise 2 fois. Choisi Matata, l'ange céleste, un grand merci à toi. Choisi Matata, c'est vraiment un partenaire particulier, hein. Tous les émissions en tout cas. Merci mille n'a conseil à ça Abisso pour l'émission. Ça nous va droit au cœur. Encore une fois, nous disons merci à Djonga Apart. Yomwana Poto, Lingo Kende Kinshasa. Olingi place mo ya rola la propre ya bien ya kimia côté bangungi bazate courant eza 24/24 Djonga okula to yebi na poto awa azana ba restaurant ba night club et tout et da biso to se déstresser les week-ends surtout à Paris. Djonga okula ça ili biso ba appartement ya kitoko ya propre dans des normes européennes na kati ya Kinshasa. Djonga Apart obengi biso to fait sa numéro à contact. En tout cas merci beaucoup na Djonga okula. Madame, maman prophétesse, maman Linda. Nazongelio peut-être pour nous faire sa conseil. Au moins, les lobes anti-valeurs, n'amboka na biso, et comme ba valeur. Ça, ce sont des choses à déplorer. Mamba boye nam to mona yango te. Yango frère parti sa yemba confusion. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Maramboya boye. Lelo et comme ma réseaux sociaux toromi ko banga que et servir peu d'exemple na ba famille mususu
réseaux sociaux ils sont très mal utilisés par nous les Congolais et comme tribunal et comme place ya kosambwisa mama bota au 9 mois na libumu et comme place ya exposer via famille na réseaux sociaux. Soso on a un petit conseil à ça par rapport à réseaux sociaux, par rapport à ba anti valeur au lelo comme na réseaux sociaux et il y a d'autres gens qui applaudissent yo lo bani. Mais moi franchement ça me révolte surtout ceux qui Nathalie ba maman pe bazana bana ba ondi ba olinga teke bana bango basala oyo bana mama Vicky basali mama Vicky. Il y a pas seulement mama Vicky, na mona même par rapport à il y a des distances pour na tata nae. Okomona ba insulte zali mais ba congolais bazoko appuyer ba tata ba mama o bazana bana ou bien o ba kobota. Oyo lingi basala wote ko sala munenga te. Lelo nazoko conseil batu. Il faut que zalaka. Comme on dit toujours, le miron des oreilles, c'est très important. Makambo famille fait souka kaka na famille. Parce que ça même copine, même ceux qui n'ont Alex, c'est même pas la peine. Il faut amour et ça la famille. Parce qu'une famille fait ça la soudée. Dans l'amour, comme on dit, l'amour du prochain. La famille est sacrée, comme on dit. C'est très capital. Ce qui problème est allé. Humilité zala. Ato swani na liaya, ato swani na boyo kanite na mama, ko sona na mama te po mama za camarade note, tata za camarade na note. Ça arrive aussi, bozana ba divergence, papa lo bien loko mo bien maman moko boyo kanite, c'est tout à fait normal. Bo bongi ça. Mais ça te faut benga ni. Pour na ko sala kisongi songi parce que tu n'as rien à faire. Le temps au benga ko sala kisongi songi mama simba bible. Méditer parole en Nzambe. Ou bien comprendre que mon moi satana, réclamation famille et télémi. Ale ezo kolinga endu yo na mbebande balobaka na erreur donc yo zwa banda ko kumisa tanzambe tika kisongi poko benga kinganya salibwe leki salibwe te bo solo entre bino c'est très important plus bozo ko kende lisusu ko contacter bato à l'extérieur bo beta dame na bino état dame na bangote donc bako yesa lokola bo fongoli porte soko fongoli porte Ormona monguna koti aye à détruire. Ba konfi on appelle ça ramsu batu musuba kufi. O bato libanda ba yeba koti. Le diable menteur incapable a zoro de commélion. Alukaka porte accès pour kota. Ça c'est très capital. Bon zalaka tout le temps na idée yako quand on a un problème dans la famille, il faut tout solo là. Si il faut tout sengana ba pardon, tout sengana mais ebimalibanda te. Amen. Pourquoi? Parce que ekosengape bofungu la porte était ennemi ya kota. Bato libanda bazaka ka songi soko remarquer ka bato libomani bato libanda ne bayaka ko enflammer bayaka ko chaka songi bayaka kaka ko lukake moto pele na ba famille. Je sais pas ce qu'on constate ngata na mabala bato pareil. Oh na kyo bete la mi na kyo salabo eza malamu te mutu pa ko kiko kufa parce que la porte est ouverte. C'est très important. Bana bon respecter tata na mama banzambe na bino ya se to kwe to utali kolote to kwe ya to zone onction tangane na zabu makila tata na mama eza awa c'est très capital donc bozala kana discrétion eza très important ba mama pe ba bana na ba mama pe oui très important peut-être les lope maman Vicky et moko pe mutu exposer bana na maman aussi secret en fait c'est vrai que lo maman Vicky nenge ba humilier nenge ba fingi pa banana ye nenge ba kangisi ye mutu moko tazo sepea nango mais peut-être peu faut ba que maman Vicky ye moko mais c'est que j'avais dit tout à l'heure ayaki na ba conflit ya banana ye na réseaux sociaux peut-être soki pe azaki maman oyo sagesse ayebaki ko bomba conflit ya na banana ye esuka na ndaku ebima la réseaux sociaux te lelo ba ndoki ya réseaux sociaux balingaki bakomisa likamonde bakomisi yango boyete maman pe fo azana sagesse makasi maman ayeba ko bomba maman boyeba ko bomba bana la Bible nous parle de la femme sage bâtit sa maison l'insensé la renverse maman boyeba ko bomba bana na bino. Moi je pense que maman Vicky lelo ba maltraitance non soit subir mutu mota sepel nango encore moins ngai mais peut-être je t'aurais monté
to remonter na départ à likamboyo maman Vicky pe ayeba ki ndenge ya robomba salité ya bana na été ayeba ndenge robomba conflit ya ina bana na été lokola mwana lobe alobela ki na réseaux sociaux maman pe ayepe ko répondre na réseaux sociaux et ça a dégénéré et pelisi moto lelo tomi ko lela basambusi maman Vicky peut-être ba maman pe bozara maele côté wana so maman Vicky azaki maele mais makamsusu o pe komele lelo linga komela ete non afongola ki pe porte on na lobi yemo pe kaka kanga porte wana tout à l'heure na lobi angoti aluka bana kanga porte wana po yemo to pelisa ki moto bona boya ko loba pelisa ki moto parce que nga na zawana te po aza mama voilà to côté là toujours ba mama c'est normal voilà donc yemo ko kanga moto bana pe maman sociale Maria Tumba peut-être bazagi pe na retenu te bazala pe na patience te maman ko ipe ko fungola porte ko ipe ko pelisa moto mais soki bino pe bana bozana sagesse obi ke bana pe ba ko kanga porte wana sans que mambo animé par d'autres trucs c'est un peu compliqué maman bana pe bazaki na discernement te malheureusement donc erreur eza partagée hein eza de part et d'autre tout à fait maman na début arokaki ko canaliser likambo na ndenge mususu abite bana ngai na reçoit na biso na réseaux sociaux te etika na ndako lelo mamulinga komande komi boité bana pe bazanga ki discernement ya peut-être maman na biso alingi via matalana maman lingi to bando soit na réseaux sociaux to rekota na jeu ya maman te balinga ba éviter ba problème ebele lelo maman azali voilà surtout eza ba proche ba ami ba pelisi moto eza entourage hein ba ami ba copine ba copain bango nde mbapelisi moto po na conflit ya mama Vicky na banana eza bango nde mbasali bongo c'est tout à bango bazo seka mais nsamba zo lokumu parce que muto akufite parce que conflit oyo fallait muto la mais Zambe mama Vicky aza mwasi moko aza mutema munene donc voilà nzamba sali faveur akangama na nzambe makasi et puis po na Jenny vraiment Jenny faut les canaba délivrance makasi faut les canaba délivrance makasi pour na Jenny Tumba ouais tout à fait voilà, il faut les canabas délivrance. Les canabas délivrance c'est belé. Il faut les canabas. Non, ce n'est pas délivrance c'est belé. Il faut pas le cas. Prophète, toi, azan onction, azan angouya. Ils ont dit que délivrance, il faut que ça l'ango tous les jours. Non, c'est l'esprit de Dieu qui agit. Donc, il faut pas le cas. Prophète, toi, azan onction. Je parle pas de pasteur, c'est de prophète parce que bango nem bazarabatu, bazan onction, bazan les lots comme ça, mais makasi. Pour ça là, à côté moi, on a les canabas délivrance pour n'enga zabois exposé. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie de cette fille-là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses on peut détruire, peut continuer qu'on détruire et puis à cause de la peine bah conséquences belées. La conséquence est belée quand il y a une autre mois on faut pas ça des défenses. La conséquence est belée. D'accord. Merci beaucoup, maman prophétesse Linda. Elle a donné pour répondre à l'invitation à Bisso. J'espère que Zamba Liboso Temba Pasukata. Chaque fois qu'on a besoin de tes sages conseils, nous te ferons toujours venir sur ce plateau pour partager na Bisso, analyse na yo, comment est-ce que yo ozomona makambu, et surtout qu'ozali mutuya, ainsi dit l'Éternel, Nzambe pa lobela yo, nakati, ya ba prière na yo pour que oya ko yebisa yango na biso bana na Nzambe. En tout cas, un grand merci. Peut-être vous avez un dernier message ya opé ça. Dernier message ya coupé ça kaka nazo ko encourager peuple Nzambe quels que soient les moments difficiles, les aléas de la vie, ba persévérer kaka vie spirituelle, les écoles militaires, on a benga école kibomango. Amen. Donc t'as là-bas pensé qu'au Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, ndena beta kasete maman Marlène, aza réel, aza vivant. Kangama kaka Nzambe parce que tout est écrit prophétiquement. Exemple, lobby dimanche cause à la journée maman Marlène, batuming baye baka révélation na. Sous lundi, et ça journée à papa Miguel. Donc ce qu'on sali kaka erreur au perdre journée on cause la 3 à 5, c'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Donc, ce qu'on ningi Nzambe ya solo, zala na kondima na ye surtout temps, et ça très difficile, bozomo na ba guerre, bozomo na ba makambo ebele. Donc, soyez surtout ba maman, soyez des femmes de prière, croyez encore au Dieu de la Bible. Surtout, na bête sous, c'était, ba maman, bon luka huile d'olive, bon prier pour na huile d'olive wana. Chaque dimanche ou chaque lundi na tongo bana soki banimba kende nzamba lobi j'ai mis mes paroles dans ta bouche celle d'arracher de demander de construire à tous en onction te bana bazaya yo makila na yo
otie bango po bazoke pe na ba école toyebi ba école wana ba makambo belé za na kati kuna ba influence ba makambo diabolique donc c'est très important pour na couvrir bana na yo semaine mobimba huile wana otie yango eza evandi spirituellement ata sokoli eza kaka spirituellement pour maman mutapambola kabana na ye papa pe mutapambola kabana donc ba maman bazala toujours makasi nzamba lingi bino nzamba yo kaka nzamba ko seraté le Dieu de la Bible il est réel et vrai. Voilà, conseil n'a pas ça. Basi à ma bonne deli basi, ba maman, ba femme forte, bangoana. Maman prophétesse Linda, église eza piso mtalinga contacter. Nga contacter nga naza na Saint-Denis, naza na 52 rue Charles Michel. Donc téléphone nanga eza le 06 21 07 84 28 le 06 21 07 84 28 page nanga Facebook prophétesse des nations Linda Kipako prophétesse Linda Kipako Linda des nations Kipaka journée 3. Voilà, merci. Merci beaucoup maman prophétesse Linda Kipaka. Voilà, la bouche autorisée à Talakou du Saint-Esprit. La bouche autorisée à Talakou du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Solingo le capé l'émission Oyo. Vous voulez participer dans cette émission comme la prophétesse maman Linda Kipaka. Vous voulez vous asseoir sur ce beau fauteuil en couleur de vin, je sais pas moi, Bordeaux ou vin. Eh bien, contactez-nous. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes politique, vous voulez venir nous parler du Congo, sur la situation actuelle du Congo. Vous êtes homme d'affaires, vous voulez venir nous parler de votre entrepreneuriat, de vos projets. Vous êtes analyste, vous voulez qu'on débatte sur un sujet, qu'on analyse sur un sujet d'actualité. Vous êtes journaliste, vous êtes, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, musicien. Au niveau le canal plateau Oyo, en tout cas, benga biso notre numéro est affiché sur le bas de l'écran. To pe sa oba condition et oyo bandeni oyo le canal plateau na biso pour en communiquer na batunyo so o bazako tala biso. En tout cas, je dis un grand merci. Debo andaki biso encore une fois maman Linda, merci. Merci à toi Kouma, c'est nécessaire. Merci à toi Selo Toutouma, le directeur RTNC na Pointe. Merci à toi Thierry Mangala. Merci à toi Migenie ma papa Ngeli, le coordonnateur en tout cas la chaîne Oyo, le boss la chaîne Oyo, en tout cas Migenie ma Oyo vraiment en tout cas azali ko sala nuance pour que bozo akaba programme ya sika ba invité ya modèle na modèle pour nous détendre bino, pour informer bino, et surtout c'est aussi notre devoir. Hein. Notre devoir c'est pas seulement de vous détendre, c'est aussi de vous informer également sur tout ce qui se passe, surtout pour Mboka-Cannabis au Congo. Moi c'est Marlène Kassanga, je vous dis au revoir. En tout cas merci de nous avoir suivis. Ozan a besoin tout ça la publicité, il y a boutique nayo, il y a restaurant nayo, il y a société nayo. Ozan a besoin tout lobela événement nayo, écran na biso munene o musa nango yangwana. Ozan a besoin tout ça la visibilité, il y a entreprise nayo, il y a petit commerce nayo, il y a projet nayo, pourquoi pas. Eh bien au Bengi Bisso, hein, nous allons en discuter, hein, et puis vous serez vraiment servis parce que c'est notre devoir. Moi je vous dis merci en espérant vous retrouver très très prochainement avec un autre invité dans un nouveau numéro bien sûr. D'ici là portez-vous bien et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neveyevite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so bina kula metro. Papa kabu korogo ya takuta kutamsanga. Bisa tani ngaba ba nini? Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolo bela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Minaye pour na kolongola batampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pour na kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba ange munene. Bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007 na teka ba produit
ya kogrossir bafesse mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba, tous ceux